Mongango Koki, Tala Lelo, Europe eza la soirée, l'ikuta retrouvaille ya ba mama. Et vous allez bongo na Bruxelles le 8 mars na salle élite. Na yebi ke batutu ba yebi salle élite pembeni ya Doxy Bruxelles, donc droit d'entrée ezali bongo 25 €. Na yebi ke batutu ba ota la biso réservation ya table pe ezali wana musique ya live OK. Ba artiste musicien ebele ba kozala ba comédien surprise pe ezali ebele signé Cathy la brésilienne. Cathy la brésilienne en tout cas biso non so kozala wana ba tout ba ota la biso to kuta na salle élite le 8 mars. Donc tout près il y a en tout cas soirée retrouvailles ya ba mama tout ya Bruxelles bana basi tout ya kitoko ezala le 8 mars awa ba musique live soirée wana ezo salema na salle ya munene ndenge Julien Botalatala uti koloba eza salle ya élite 500 personnes. Donc Chabona kozala wana ba Nathalie Makoma ba kozala wana ba invité surprise ba kozala wana ebele tala taille ya mwana mwasi o azo organiser soirée Tati la brésilienne moi soza na taille ya cheval en tout cas ah merde na biso Tati la brésilienne tozala wana siko to kota siko to bandela bino émission ba débat ya ba salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup balandi ya émission Tala Lelo. Toujours les combattants de la presse congolaise et les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain. Julien Botalatala Tala Lelo Toko Solola actualité musicale aux Ezakoleka Mingi par rapport à l'artiste Nabiso musicien congolaise et pourquoi pas na bakouche mususu pe torokota yango tozali bongo na ken pia na makizembeska torobeta masolo na yebi ke bino nyonso batu nyonso bayokaki actualité oyo to pe message epesamaki ya histoire ya tia date ba date tellement ebimelinga awa ebele yango tolobi te tokoluka tovanda bongo to leksango bongo to so na ken pia na makizembe tozala ye. Mais merci beaucoup dans la carte qui gagne Aigle et Bijou Masinga. Et pourquoi pas dans Gili Weston et Tumbaya John Dala. Solange Masinga Yaya. Moi, si à Claude Evolution Universas. Denis Makambo. Merci beaucoup depuis les États-Unis. Ken Piana Mbote. Ouais. Bonjour, bonsoir. Bandegonios Sobolanda Biso. Moi, je courage Julien Botalatala Nazui. Il y a ça l'émission. Non seulement ça nanga iki sinjora bozonga na ba émission bozwa courage oyo bozwaki ya koya kosala ba émission bozwa courage wana bino batu mobimba na imagination na bino surtout ki sinjora akomisa ndeko na biso artiste musicien fait rigola neti koma oyo babomba na kati ya ndako ke koma wana koki ko bouger te ki sinjora il faut boya kosala ya ba émission ya chadat. Bati ka produire biso bosenga ki batu bacha date badate epesa mipiku ya mipiku badate epesa mipiku na biko dans baboy avant apipeda palmira mulamba olandanga vient Louison Mbata boutique second hand na Cape Town vient na Louison Mbata zolanda biso c'est Pauline Lumumba RDC Monde wana za yaya wana za ser na le ser Pauline Lumumba moni libanga ser Pauline Lumumba eleki mabanga nyonso tu depuis ba bana koboka batu na ba émission muto azwa mutu ya biye neti ser Pauline Lumumba zate toko tete après mapango nyonso Lumumba ken pena sobi a sobi ataka 4 parcelles na Belgique tala karonga na kinda kokota karo ya baser moko bakota ndongo bakuta bien na mokili famille wana premier ministre ya liboso ya mboka na biso Congo papa na biso Patrice Lumumba ya monga pende na Patrice Lumumba ya monga pende na Belgique awa il faut na yeba minu edimaki ebongo ba parti mususu pe ya miku ezawa pipo mais il faut na kenda ko sambela en tout cas merci Lumumba nengo botela biso ser Pauline Lumumba en tout cas et ça la a plaisir ya makasi wana za libanga te meza kayu vena ngatimi belao patron mobali ya Karine Mokonzi la baronne
bato bakomi oyina Karine azwi mobali ya mbongo mobali ya misolo Jimmy Belau patron yana na Willy Musheni kodi na biso ya mboka RDC ezobeta lelo ya Willy Musheni olobi nini ya Willy Musheni chance nini ezopesa biso ba leopard ya Willy Musheni kodi ya mboka ya mwana jina botata la photo de mascotte vena na bote mascotte ya ingénieur de banque ya toche 1 million d'euros na banque oh tiango ba code moko bloqué vena na bote mascotte ko déviorer code ya na zimbo ngale keidi ingénieur de banque papa ingénieur de banque merci est-ce que papa omoni batoto bora chaque mutana ndenga zwaka mbongo na ye yo kasi lipasa bambongo soki apesa mbongo kasi eza mbongo normal eza mbongo ya mosala normal te lipasa bambongo ifo ayimba nanu ndazwi mbongo akabeli o nazoyebisa yo lipasa bambongo ifo aluka kote afrappe ndazwi mbongo abadokabela bino yo chaque mutana ndenge na ye oyo alukelaka mbongo mutu mosusu mpe kutu akende luka mbongo asali mpena sinema ya xx po azwaka mbongo asala stef papa totikako saki moto aka na mokilo na ndenge na ye baso ya Pauline Lumumba bako bakutaki ke papa déjà premier ministre ya liboso ya mboka toleka. Merci beaucoup Tony Luau Africa référence. Tony Luau Africa référence. Les blancs de Bruxelles gaz na les blancs de Bruxelles gaz na gaz. Et merci aussi na Mbo Pyramide ya Laetitia Kitolo. Bongo papi Pedro Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. Un grand merci. Je tiens à saluer aussi le producteur JC Moussoué ma visa gratuit. Okay. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup Nabatutu Baota la biso partout dans le monde. Joël Salambi, Papi Pedro ya Palmira Mulamba, Papi Pedro ya Palmira Mulamba, Joël Salambi na pesio, Bambote Belezeti Kiri, Vero Kiri, Patuka Pangala, Dani Pova, Boyebi Masolo, Tokende. Namoni malelo vous senti que vivacité. Mais chose elengi po maramba badacho to lukaki ezongi. OK, ken piana bakizembe batani biso na fimbu na fimbu s'abonner na chaîne na bino ken piana. Ndenge mission ezali tala lelo artiste musicien Ferrego la Jésus de Niance moto ya ndenge babenga kaye atie date. Votre impression par rapport non? En tout cas, ça m'a plaisir à trop. C'est pour la première fois que un artiste congolais. En fait, dans la salle congolais mo na betate. Parce que ça, il concerne la production, na salle en 2024. Faire à innover l'autre on a imaginé qu'il était faire à côté pour ça. Na vie faut innover. Salle mokoboye faire à côté la histoire ya musique na biso ki ana salle mokoboye Adidas Arena Congolais liboso beta kombo na faire ebola. Ndenge toka ka lisolo ya Olympia Congolais liboso beta kuna tabulei. Naba beti masikini ndenge fere bola da fere extra ke beta place solo Congolais etikali limela na histoire ke na Congo mutafongola sali wana mutu ya libo mutu ya yango omone ba Congo ebele landaka pe mutu wa da yake pena mutu ya liboso eloko wana salinga plaisir faut mona salle esthétique salle mafuta nanya mona Congo na biso alata greffe ya Adidas te. Ce qu'on Adidas c'est ce qu'on a fait, bah certifié à Moscou Arena na souk. Dans la Congo ça les lengi. Obi na yoki posa na koma golo mais je vais permettre na koma golo te. Posa na koma posa na zinda na sali wana na kendo filma ngome nzambe na ngale les acteurs de jeu sur baki ki okinda suna ba stade na kenda na ngale sur na suna concert mais na zolo bango très bien après faire le la Jésus de Nias na salle wana ya Adidas Arena na masola ba pasteur na kosenga prophète Emmanuel Dodi aya les messagers aya pena les messagers aya to ça la prière wana to benza ba Francis tout Europe to muka salle wana na ya Winnie place faire rabet na ba pasteur na senga prophète Emmanuel Dodi après faire tocha date bo prophète Denis Lesi obenge wana mo vient na pesi ba moto na lobi après faire parce que ça la salinga et abua
Quel que ça, on a compris. On va tout souper. Ça 8000 places. On va tout souper qui m'a fallu pour que ça pèse déjà carton. Il s'est fallu ici déjà. Papa, dimension de ça la mine. Papa, faire à l'abet à la salle que musique et koyo kanande ma casse 4 points pena coster il y a son faire un coster à son osoma chaque mutu asala makambo na ye na ndenge na ye osoma lelo soki bokomi opesa fere singa na kingo ye pe fa beta ka o fali abetaki omona siko soki ba producteur o ba place wana esemaka il faut obeta nanu basali eza moins ya basali wana parce que avant comme na place il fallait abetaki il faut au bandana na Bercy wana ya 16000 et il y a 20000 au fallait abetaka na 2020 après babandi ko peso siko basalo za likolo Bercy faire na beti Bercy te moi ba pesa et Paris la défense exacte nenga bandi na di Bercy mundela hotala sold bagolois gladiateur bakombo nyonso babenga bino faire ebola azali kopola na match ya miziki aza na 4-0 oyo fali amarke ye na Europe fali amarke bi ya liboso na Bercy bi ya mibale na Paris la Défense Arena bi ya misatu na Ovo Arena ya Angleterre 4 bi fali acheki faire ebola ezali na ING Arena oyo ya Belgique bandeko na ngai bagoloise bolamuka faire ebola zwi penalty ya faire ebola parce que awa eza makambo ya kobomba te il faut toke tolobaka vérité po miziki na biso ekende liboso penalty oyo faire ebola zwi eza neti sale wana ya Adidas Arena force na énergie ya kobetela bale wana po ekota na poto tobanga wo ezali na maboko na bino bagolwa nde bozali force na énergie ya faire ebola jour ya ouverture ya vente bagolwa ifo bomanifeste sale wana comme eza ya 8000 mais toyoka te sale wana esala 2 heures ditake babiye esili te sale ya 8000 boza bato moko ya kocobine balombala moko bouf faire santé penake énergie na nga kobeta penalty na zwi parce que na 4 bi marqué par Fally Ipupa o abeti fere azwi penalty sikoyo alongola bi moko tokoma 4-1 na 4-1 wana selo calcul ndenge ezokende Fally atiki lisusu te ye pe Fally lisusu bapesi ye penalty mosusu awa na Belgique ya sali ya 23000 places bandeko na ngai bagolwa ndeko na ngai faire ebola bima na mutambo oyo batyayo ya distraction bima na mutambo oyo batyayo ya freinage ke yo talaka kaka bango yo oza mwasi ya mutu te faire ebola Jésus de Niance yo ozali mwasi ya Fally te penalty ya liboso yango tozela ndenge bagolo bakogamba ndeko na biso mpe Fally Ipupa bapesi azwi so penalty mosusu na Belgique Fally akoma na 5 fere ozala na 1 tozosenga ndeko na biso fere na staff na bagolwa nyonso to bolinga fere bolukela lisusu fere 4 penalty bolukela ndeko na biso fere 4 penalty comme ça bakoma na Fally 5-5 nayebi te soki bandeko oyo bozolanda ngai bozoyoka biso awa tozosala émission au milieu du village ozo comprendre awa tozokotela mutu moko te tozosala émission selon ndenge makambo ezokende ndenge tootalela match ndenge ezokende Fally Ipupa amakaki déjà 4 bi na ye depuis 2020 ti lelo amakaki déjà 4 faire azwi penalty tomoni lisusu Fally Ipupa annonce biso lisusu yebi atie penalty déjà na Belgique atie date ndeko na ngai faire ebola Jésus de Niance ningisa nzungu soki okoningisa nzungu soki okolia fumi osala yenda lia fumi lia araignée signé yango signé makambo wana makasi
musique eza bongo soki esengi makausi kende kopemba mpo na lopemba ya orchestre makausi kende na yo ekepemba ndeni akende kopemba kaka bato balanda biso bapesa réponse soki esengi trésor kongolo koma aza na itili na orchestre te akende na ye kopemba basacrifice que trésor oya toujours ba innovation soki esengi lunga kende po bapelnati wana tozwa ebele trésor kongolo maka uzi bakende mpona sala 8000 mais sale ya 8000 sikoyo ozoyeba teke ekobenda basale mosusu mpe egogo ya son oyo fere akoya kobetana 8000 place eza sikoyo tootala nde miziki oyo ekobetama tootala esu teke nyonso ya basale ya minene bazeni oyo bato batutela to lezala basale ya ba 5000 place ya ba 6000 bon ken mpona ntango oloba nazwi ka sous question outi oloba oyo egogo ya son oyo fere gola kobeta apparemment nde baconcert oyo nyonso artiste emise parce que tomoto oyo totemi amoke olobelaka fali na fere nde baconcert ya minene oyo artiste emise fali pupa aigle nde babengaka ye abetaki ondenge son ezalaki te mpo fali pupa azobeta baconcert na ye eza kitoko bason ya bien jusque là mutu akorige na zeniti jiba beta na son aza te mutu akorige nanu son oyo Koffi Olomide abimisa na Olympia aza te na bamiziki tout ezobeta lelo tout nakoloba baconcert tout ya fali ya na concert moko te bakotiela biso na feti oyo koningisa feti ndenge Olympia ve na biso Koffi abeta wana oyo abeta na bababi ya shokoro il faut bango mpe na génération na bango bainove moko boyeke no spectacle eleki ya mosusu oyo parce que jibe depuis abeta zénith ya danger wana so ya kitoko wana ti lelo nanu tozwi concert ya bongo na Congo te nga alingaka nanga lokuta te falelo na bimisi so ya bongo te Olympia ya Koffi nanu fali akorige so wana te ya Olympia ya Koffi papa nga naza mutu ya lokuta te olanda concert moko boye na son abeta na palais des sports soko tie concert wana oyoka elengi ya concert wana ti lelo oyo abeta na palais des sports oyoka elengi ya concert wana ti lelo génération lelo nanu musicien moko abeti concert te oyo corrige ya bavie wana bazalaki na magie ya ndenge nini oyo bino bozokoka kosimba te son mengu wana oyo bino boonéglige lelo mengu wana apesi jibe so ya danger mengu apesi Koffi so ya danger miboluka ye mengu apesa ye jibe na jiba mema ekipe mobimba basukola bamaboko ya baale makaba basukola bamaboko ya babukina faso mais moi qui ai dans me belle musique mais il y a des qui savent que on va faire dans la festive c'est continuer on va comprendre bino sikoyo bozotika batuna bino Tony Lwao Africa référence tuna Tony Leblanc nango bozonéglige otobanga yazalaka na po moko boye apuyelaka batuna sam bokokota se ya mai wana bino ifo kokota se ya mai basukola bango na mai basukola bango epa mengu ezala mengu na son ya Koffi Olomide tuna vie tuna ye ekakenda ye na kamba papa na ye nakoka mikumba na yokasi basokenda abimisa na baolympia wana sikoyo eza bato moko boye boobeta bomimona bino nde boobeta me baesprit elati bino ezobetela bino ya baso moko ya apparemment bibongo côté mosusu mpe kosala plaisir soki ezali nde bibongo ala so oyo babimisa na palais des sports concert wana bato bayokako kuna mpe bango mpe kaka bango mengo donc ndako moko kaka bango nyonso donc Koffi jibe yango bakutu nde bandundu nyonso nde ezwaka papa bamisiki ya basekret bele basoliste soki basukola bango te soki bolukela bango église ya bien papa okomprendre makambo nga na oloba après okomprendre yango après omonaka fali amema bajini oliaki wana bazoya ngai directeur artistique jini oliaki yo jini oliaki so nini obimisi na baspectacle nyonso ya minene eleki awa makauzi kuna ngai makauzi Kingi John yo ke États-Unis so nini yo makauzi obimisi yo makauzi totika distraction comme mon frère
totika distraction quoi on soit qui pour la bonté mais batika rabango déjà au tu on a déjà que baba Jino liaki bande relation sur bazar là au côté tout côté à faire bola baba maka uzo on appelle que non ba ça appelle misala oyo même na ba disque ba son nyo sozo obeto o senti que nengo tangi ba Jino liaki ba chaki be na yebisio omoni album for 1007 omoni album for 1007 na yebisio loko mo soko tali fali na la studio na ye kota ka studio trop bandeko na biso wana ya sima mingi bazala na Kinshasa so tali fali travailler mingi na ba ingénieur mundele nda simba machine wala ndela son ah mais c'est quand fali merci mon appel mundele personne en plan de so il ba ingénieur so za la poto taper ingénieur mundele et mamno so différence c'est ça mundele ou bien merci ba tunyo so to mona ba tutu okansi nzembo fali abetana nino kansi équipe ya fali de kendo beta baso makasi wana okansi nzembo fali abetana buba okansi équipe ya fali de betaki musique wana Arkeli nzembo na ba Arkeli wana fali azabe na batu o yazo sagisa pe ba mayele mais le ça m'a plaisir concurrence la musique ezongi Fabregas Jacques Mpena tant on le côté il y a fait rigolo à kuna bon tout est ma paix parce que tout le monde a déjà fallu pour paper ça déjà délégation à Memaki 54 visas parce que le but plutôt pas les ezongi parce que le monde déjà côté on a déjà il y a denga songi awa makasi fallu pour pas non opoli na yo opoli na yo parce que awa tolobi te ke fali da concert nyonso abeti oyo asache faire 4 bits faire pas penalty est-ce que tolobi ke za na concert moko fali asache échec ki etondaki te tokumi c'était un son kaka te côté son na nous fallait corriger son ya JB na ya profiter côté son est faible so tolo parce que faire na Adidas arena wana so faire pe arobete dogo ya vie moko pe arobo la pe vie moko abino son na wana longoli so longoli faire nani ken piana pour di kamotali délégation faire de la paix azali na délégation au pe akomema nenge pe to moni mambango komi lelo parce que dakumuda pe Newman à l'époque amema ka pe ba musicien amemi pe batu au pe chaka même à soutenir le pas mema libanda to mona ba rebi amisi basala ngo to mona ba tutu lelo pe fali pour le boko na faire so kende na mois d'avril moi to confirmer ba délégation o ba koya exact peut-être ba tumsu pe ba kende ko pema pona sal awa ebenda pe ba production ebele pour to koma emso match ke ko mate parce que ba muziki ndingu o ba muziki ndingu o sikoyo zalo makenya na endeke comme za shosho azape itili ya kokende bo sacrifice ipona makambo oyo ekende liboso balite ya kanda na édition liste za mulai eza liste ya batu oyo il faut baya eza pe na liste ya batu oyo il faut bakende kopema pona ba événement ekende tourner kende mulai moi ce que préciser banani oyo bakende kopema pona na ndenga sacrifice banani oyo pe bakoyana ndenge ya visa awa pona papa tika na yo tika ken pena nabi tango lobike ba musu ba ko pema faire ko pema yango ya faire ngola memi bango poto ko tika bango na poto ou bien ko pema ya ndenge akufi mais bité ko pema alia papa to kochambo matanga nyonso anje yo kende na yo biso to continuer chemin musique etambola kabongo to pa ken pena ayebi na ke soki muta kufi ezana ba orchestre mususu ezalaka po basala ba événement minene esenga nango sacrifice mususu aka na ba orchestre mususu ba événement na ngo ya minene kenda na sacrifice ya makila il faut batu bakende tozala ba clair et honnête ko to kungola ba makambo mususu te mais bato ba wala ndaba yebi ke balite akanda ba musée ba gouve ba mukwa tombelo bakoza la temi bale moko boye bana kacha calcul na ba trésor kongolo bakoza la pe ba ilunga pe bakoza la pe na mo calcul na mo calcul ya ke balimo be ba kei ko ba kei ba cho je se comprendre na mon honnête aux distrait yo okanisa ok c'est ya fali na affaire et marchera ndenge moko ya affaire eza na ndenge na mwe marchera ya fali eza pe na ndenge na mwe marchera pourquoi côté affaire olobigi ba il faut ba chola côté affaire ka pas de ça 8000 faire ça wenye maison mère na sala 8000 ba faire ça wenye maison mère fali pas azara mwa lokolo ya wenye BCBG
parce que différence c'est ça maison mais na BCBG sur l'état spirituel kende côté na ba témoignage ya bato belé balongwa wenge maison mais oyo ka bambunda na bambunda mandeni donc maison mère za côté pour avant événement kaka na pesi exemple kaka na côté na bon côté na na ba détail belé na pesi na ka exemple po makamunsunga kena lobaka oui, les mois d'avril, la mois pesant en musique à terre. Oui, il a fait rigolo. Ce qu'on fait, citation à l'époque, tous amis n'a pas ça fait à la moukande boy. Bagola va se faire la paix. Ndenge mo ko ba ke na va stade de mentir, il a fait rigolo. OK, c'est juste cette jour matin, ba fanatique ba lo ba bi biso pona makambo na biso. Oya tikali. Je vais pas même dans l'album. Oya tikali biso awa c'est bon. Et loko zobo mabaya ya pressé. Bozalaki na pressé ya koya ko travailler na faire bozo finga batu en désordre. Bo supporter pe ba conséquences. Ah comme il kambo ya ko wela visa. Faire nga na ko sala na ye, zana sikyo faire nga ni au calculer na mutute. Faire un zobeta concert, il y a 8000 places. L'été à Kanda Oluka, à côté de la liste de délégation. Moussa Oluka, à côté de la liste de délégation. Moukwatondola Oluka, à côté de la liste de délégation. Petit Nahakouva Oluka, à côté de la liste de délégation. Bana Basike Baza et Belé, on a Oluka, à côté de la liste. Bafishini Mananga Baza, Oluka, à côté de la liste. Osasi. Ce qui va arriver, on a 3. Osasi va rebondir. Misusu ba kendo kote la baninga ba boke la bamamba sute. Misusu ba kendo luka ba luka ba liwa baninga te. Oza sirteke soki ba kokende parce que ça il y a 8000 places. Un sou ba pesa délégation munene o ba pesa ki falite parce que fallait que obeta ça il y a 40000 places. Ça le za munene ya Europe mobile. Ces événements o ba pesa ka pe ba visa ebele. Si on a nombre ya muke o faire aloba nombre des hommes photo trier na batu nyonso to o balobela ko kese na biso to me masoti 3 parlementaires debout ya makelele musée akende aluka banganga ya makasi po bo malite akanda lite akanda aluka banganga ya makasi surtout ye mwana tama aluka banganga makasi po musée na malimwa bako lukana nanu bango na bango na bito façon na lobela soko zo comprendre bana nesi ba lukana bango na bango o ba mema bango na ba délégation oyo yemi poko mona point pourquoi kaka yo so mona te fallait amener ngulu pa batungu talika sayete so na musala nyoso tu ya o ke fallait ko ke ndo fêter na bato ba lobela ka e bien internet na ngwasala ki musala ko la mutalika yo sasi ke komba mutalika journaliste tie mona na kite wana osasi ke mona na kite na ndenge ya bomoto boy osasi kota ki spiritualité osasi ke na ndenge ya bomoto boy fali azota la liste ya bato komema parce que mombaya na ba demain ba bato fali mo ka kona botaba so yo mona wapi sula zo mona amona mutalika sute yana na ibi ba beta zo mona mutalika sute Fali moko azomona mutalika sute. Bakokoni la so bazomona mutalika sute. So banani oyo bazwaki kombo ya mutalika su. Foto ya mutalika su. Bake nango na ndako ya nganga, ba travailler. Yo kasi mutalika su ayaki te na ndenga bozambe. Ozolota ndoto ha. Okotuna ngulu. Tuna mokili mobimba nani wa asala fali bulo koleka mutalikaso bandeko pe ba yepe bangono sko mutala niveau mutalikaso azate on peut basala musala muto azala niveau ya mutalikaso azate OK, merci beaucoup. Message ni no pesa na bagolwa na batutu batadi partout des membres panzana kiki tia date lelo date tia mi pour na faire rigola pour tout bagolwa retard ezalaka te parce que faut que la vérité fallait azo mener na babi ebele retard ezalaka te bagolwa force ya faire eza na maboko na bino faire rigola bo pesa na énergie ya concert azobeta ya liboso epese courage ya kolongola babi nyonso wana tout
oyo batia tout elongo bopesa na courage bosomba babiya sali wana ata na distance 2 heures du temps sold out bomona pena ke faire ozwa courage makambo mpe kofungwama bomona pena ke makambo tu kitoko makambo tu kitoko eza bota na olanda biso trésor Gelo wangiyu Cardozo Fashion wala bagolwa Bajoel Salambi bagolwa omona détermination oyo ba wario ba ucho la kisabiso ane oyo détermination moko na mona na nute ba fandi ya bongo ke fandi ya che basalo to imagina kiteke basali wana kotonda atondi sango plein tila Angleterre. C'est une détermination dans la chose que coach pas bagolwa ba. C'est la maman masole sil. So coach kama mwe pas ma dossier. Sinjora na ba demain na ba sara ba commence faire net papier hygiénique na bango ya kosakana na faire na ba émission tchadati bozongela ba émission ndenge bo fiki faire trop. Likambo tchadato bozongela ba émission ya tchadati. Faire à ça tchadati. Bozongela ba émission. Merci beaucoup. Na ba parole la biso partout dans le monde na yebi ke Kadina Jo Gilumbu Kadina Gilumbu na couple responsable na kata Bruxelles, pourquoi pas à mon très cher frère et ami Gelor Lutonadio depuis Paris. Merci beaucoup na Gelor Lutonadio. Merci aussi na batutu batel sur Fortini Tangama dans les blancs de Bruxelles gaz encore et toujours gaz. Nabi que ça ni plaisir makasi na ba gaulois pe ba gauloise et pourquoi pas na Chloé Boukaka la fille de la presse en ligne. Nabi que y est vraiment zali gauloise ya solo. Nabi que ma petite sœur Dorcas Bolokoko en tout cas Dorcas Bolokoko nabi que ba na plaisir makasi ba batali sur partout dans le monde. Un grand merci à mon très cher frère et ami Gelor Lutonadio depuis Paris. Kadina nga ya Gilumbu ken pena magizembe loko atozali côté ya makamoto na ma délégation artiste musicien Fabrigas Maestro métis noir de la benga yé achaki concert na Casino de Paris oyo akobeta na 2024 o délégation pe ya sur ezali tout le monde y peut chez moi la monito le ba délégation to ça la banquette salle Casino de Paris et contre 2000 places. Bandeko na ngai masolo o na beta na vérifier mon na source soki boboyi makambo o na zoloba boke lo vérifier Fabrigas jusque là ça fait 6 mois yango de pas annoncer vente billet Fabrigas a teki ka 39 billets sur 2000 places na habité ba fanatique ya Fabrigas. Est-ce que Fabrigas azaka na ba fanatique ou ba somi ba billet Fabrigas bazaka bandeko na ya famille to yebité? Est-ce que Zali Yemoko Fabrigas n'a somme 39 ou bien toyé Fabrigas jusque là to landel qui n'a salle à Casino de Paris Fabrigas jusque là a teki 39 billets en tout cas bande konanga sur 2000 Fabrigas a sali vente ya 39 billets seulement bande konanga bomeka kolandela makambo oyo to senga bana wenge bocha Fabrigas quoi et ko sala bien tozoka il paraît azolela na kombo ya héritier nde mutu afrene mitema bato ko basomba babiye na ye en tout cas Fabrigas soit osengi héritier pardon bato bafongwelo mutema ekosala biso bien poste ni boy kuna depuis na yoki soki na solo nini ba video mo batindela nga Stormy Boy nalobaki na kotala te Stormy Boy aza camarade na nga ya kitambo aza mutu abatelanga mpe na Bercy Stormy Boy courage. Merci beaucoup. Quel temps on dit que artiste et musicien Fabrigas a été en 9 billets. En 9 billets. Côté na site. Landela nombre avant sa bille. Lelo moni makambu ya internet ba ko saka lisusu te. Lelo koma fali era annoncer biso Paris la défense avec na journée moko atekaka 75% ya babiye na ye. C'est la confirmation ya salle. Na journée moko fallait teka 75%. 30 000 billets étaient comme na journée moko. Le la kombe za la soute nyoso eza étalé na ba site. Si le lot artiste monsieur Fabrigas 39 billets. 39 billets et bongo air ba concert mususu oyo ba déconapso ba congolais ba annoncer ti ba teka ba billets. Tout le monde est en internet.
Ok, merci. Bon, autant on le dit que Fabregas aza kolela na kombo ya Héritier Watanabe. Mais comme on a déjà Fabrice déjà aza artiste oyo aoza depuis pour comme ma artiste musicien comme ma autre et puis ba musicien déjà parmi orchestre Fabregas Villanova et ali parmi ba orchestre oyo ba musicien bazali posé autre ko ba question 100% ya ba musicien là yé au sentir que 70% déjà baza déjà posé au bis au ba musicien ba lukaka. Et puis parmi les musiciens au Auto, si les États-Unis ça la espoir. Je sais pas tant les bisanga yazo ça appelle ma musée les hommes na mi sobaki. Ta ba ngamba ko le pas ya hérité Watanabe. On est dans la façon sur le plan spirituel, sur le plan ya producteur, sur le plan libre. Sur le plan spirituel nam des amakasi. Et là ba bosso na ya bisayo na hérité sur qui tonner loi na le plan de Bruxelles, gaz qui va contrôler là. Au moni ba fanatique na bete lisolo c'était ezapamba te Congo ezali mboka ya ba surprise fanatique azana te supporter ou atala kamati joueur abeti bien abeti leo maboko joueur obeti bien te o ratata penalty nenge to beta balelelo soki joueur moko ratata penalty ba kobosa na nyonso asala ba kendo ziki santinda kuna bango Fabregas azalaki na succès fanatique azopesa confiance asala nyonso lelo Fabregas succès est shooté fanatique abosani nyonso to Fabregas abetela ye fanatique abosani ke Fabregas abinisa ba ya mado fanatique abosani ke Fabregas abinisa na banze ba mon pepe fanatique abosani biloko nyonso Fabregas a servaye ndenge ka tozawa lelo soki bopesi Chancel Mbemba penalty soki a raté mais na yebi so makolo mama Chancel Mbemba degré kofingama na yebi so mezala grave. Parlons de ce souvenir. Succès à Fabregas. Nazolo baboye. Ba fanatique ya ba artiste musicien bazali neti ba supporter ya bale. Bozo beta bien bo gagner nde bakumisi bino babimi na babalabala. Yo okokai ko imaginer mutu neti Trésor Loi joueur oyo asala bespoir ebele na équipe nationale. Trésor no la postulé à juité. On peut imaginer mutu neti Trésor Mputu o asala bespoir na Ghana kuna kutu Ghana ya longola drapeau ke no la Trésor Mputu po elengi ya ba le Trésor Mputu abeta na équipe nationale eleka balati na drapeau a pays mususu. Trésor Mputu postulé à juité. Siko eloko zoka musanga yo zoka ma pourquoi Fabregas a noté kaka 39 billets. Et puis là côté ça des choses étonnantes a dit ozo insister que côté azo lele pas héritier Watanabe le sens ni place on a vraiment kasi place il faut ba fula mon pépé po makambo ngo ikende batu bazo envoûtement resomba ba billet place wana tozoka il paraît bazoyo ke la héritier ça pekisi bango lobi po meka kutu ko travailler makambo na ete. Merci beaucoup. Toujours na Ken Piana, Makizembe, Gilles Weston et Tumbaya, John Dalasser, Pauline Mumba, RDC Monde. En tout cas, merci beaucoup. Nous partenaire dans Denis Makambo depuis États-Unis et pourquoi pas Nambo Pyramide et Laetitia Kitolo, Claude Bolisomi, Versace, Pauline, il y a Solange Massinga, il y a la Blanche Louvaya, Ken Piana Makizembe, artiste musicien Nino. À tes dates, votre pression. Penande numéro 110 ya musique ya mboka na biso Congo. Le seul artiste et musicien congolais Nino, oh papa na pas azalaka artiste munene ya mboka na biso. Nino annoncé na 10h du matin vente à billets. 17h juste, babillet tout esili. Il y a Stade de France, 17h juste, babillet tout esili. Il y a saleté. En fait, on a 2025, mais lobby, annoncé biso, lobby, Nino azobe, vente babillet bandi, attaque à mon espace, il y a 7h d'État. Nino aza incomparable. Là, on a Congo, bakombo na ba numéro 1, bolongo la bino tout, bagrade ya na bino tout, bozango kwaka. Bon, tellement Nino que ni ayende numéro 1, bino so ba luka ba chiffre na bino soit il fallait ya numéro yo koluka. Parce que lelo bolo bara teke bango kuna ba betaka musique nyonso eza musique. Oyo Nino asali un espace ya 7 heures d'état mon frère.
Et la kisi biso pena ke titre kaka artiste musicien Nino azana 100 disques d'or, 100 disques d'or. Aleka na émission mon côté, toka makelele. Mais azana 100 disques d'or. Ça comptait ba single d'or. Ça comptait ba mérite mususu. Tokena na disque d'or oyo ndeko na biso fali azwika ka moko. Tomelima ite na Congo. Na ebisio batu bazwi mal à l'aise okaka na Nakisembe. fali azwika ka moko ya pamba. Mais na ebisio ata mutana toilette azoka batu batsaka makelele ya disque d'or afali. Mais Nino za nango 100 disques d'or. Chilero aleka na ete aloka mota na émission ke na komi nango 100. Donc disque d'or moko afali na biso elamusi na ba disque d'or ya lokuta Kofi azwa, disque d'or ya lokuta Wera azwa, disque d'or ya lokuta JB azwa, disque d'or ya lokuta Fabricage azwa kutumi bale ya lokuta. Nzoka disque d'or ya liboso pe fali azwa toye ko comprendre que ezaki pe ya faux. Siko tala siko moto aza nango 100 ana 27 ans. Moi na 27 ans. Moi na 27 ans akuta ba papa ya minene oyo. Ba papa moko minene boye. Da bino nyonso tu bino ba papa ya minene boye bino nyonso besoin ya bino disque d'or. Donc Nino azwa 100 disque d'or, Kofi 0 disque d'or. Nino aza na 100 disques d'or. Wera na JB 0 disque d'or. Na otanga komba ba wo ite respect na bango. Mon frère, alakisi biso pena ke ba disque d'or na ezara ya solo. Espace à 7 heures de temps. C'est-à-dire, match est fini. Pas question de jours. Siko bandeko na ngai bon comprendre siko fali pa zobeta Stade de France na 2025. Boza la makasi na vente ya billet pendant 6 mois ou bien 7 mois. Au moins 7 heures du temps on Nino asali ya journée moko de 10h à 17h makambo billet sil. Ya fali boza la pena janvier ti août. Bon na zokosa ne makambo na aloba. Nino teki na 7 heures du temps. Mais où tu vois qu'il fallait pour pateka qui na journée moko teki da 75%. Oui. C'est-à-dire arène ezaki à combien de places? Atekaki 30 000 déjà na espace ya dans 24 heures. Et là qui journée. Il a qui journée. Bon, tout le temps journée mobile. So déjà arène ezaki au fallait beteka ezaki combien de places? 6%. Non, avec qui arène il y a 40 000 places. Mais avec que billet il y a qui aussi la pena avant ba concert wana beta. Billet vous met là qui est possible là. OK. Papa, to beta masola Nino. Pourquoi tu ça n'a fallu te pour que un exemple belé fallait ba de zanet na so peleka mai. Na so peleka mai. Na so peleka mai. Parce que Popo il est comme si Nalobi que base là 7 mois pour que fallait 6 il faut que tu fallait dans les promotions avant ta billet de siko. Une année avant. Une année pena avant, ça une année il y a 3 mois sur une année na moi 3 mois sur likolo ya vente. Quel fait na plutôt pas. Oh na zo bisayo. Pourquoi si ko petit sur le solo OK. On va faire disque d'or oye ko olobi oye ko découvrir qu'il fallait pour pas faux disque d'or. Yebe ba disque d'or ba tuto ba zo ba disque d'or ya faux. Fallait pas za na kati. Fallait pas za na kati faux disque. Lazara na faux disque d'or. Siko er ya ye kozwa. Ndeto bandisi ko yeba que disque d'or certifié za la kati. Ndeto yo comprendre que muto agogola batu na makambo disque d'or za Nino. Un artiste musicien ozo kanino baza parmi bato oyo lelo soki fali carrière na ye avancer bongo eza pe ba merci ba Nino ba merci ba Buba ba merci ba Dadju. Nino asala featuring na fali na single ya Nino bazola ngo ba single d'or misato 3 single d'or ezoma na nzembo kaka fali ayembaka epa Nino. Ozo kapana Nino lisusu aye koyemba na
album ya Fally Ipupa likolo so biloko wana ya Nino eteki mpe Fally makasi so lelo nga na kosenga bon Fally mpe alingaka na invité te soki lelo Fally mpe na Stade de France ana tie mpe na invité spécial Dino dans 3 jours mso babillet mpe ya Fally esili dango leto lukaka ba midi à 14h wana ekoma 3 jours babillet tu ya Fally esili mpona mindele bakoyambala moko soki Fally asalaka système ntenga nga koannonce invité te ngai fo ngai petit papa chéri ngai Fally na jibe makambo na bango tambolaka ndenge moko Odile Manzaka na pesi yo bambote webe loko esalinga plaisir a trop namoni pena Fally atie pena aposte pena video ko azoka nzembo ya Junior Mpiana mwana jibe Mpiana esalinga plaisir eza parmi ba plaisir ya makasi oyo naoki na vie neti loko wana na yebi te azoka na nzembo ya leki na bango oyo aza dalinia yoki yango aposte Junior Mpiana bango babe tu balobi na tokomi na biso nsima na yo il faut que tu aies un sentiment. Junior Mpiana aza mwana jibe Mpiana mais aza ba sentiment na ye ya musique ya lingaka. Eza ti babiso boye wenge ezalaka mibale. Batu ya maison me bazalaki biso ya oyo abesebese tozalaki. Parce que nga na avion te nazala nga bolwa te nga nazala fanatique ya ba wenge wana babesebese. Tika déjà. Na tika copie wana kala. Comment monta ba église. Comme un copain d'église, la musique, vraiment, et comme à moi, tantôt plutôt distraction. Tous les cacacs, c'est tout. Tu continues. Merci Ken Piana Makizebe. Dans la si côté, na souci n'angé zali. Petit que la Nino, comme voilà numéro 1. Vraiment, mon tournoi surtout au Robin numéro 1. Nino a tekis, Babia Stade de France, l'espace, il y a 7 heures de temps. Bapesa bino ata Zénith ata Olympia bote ka mon espace ya na tete ya basali ya mik et pas Nino kuto abeta ngote po la police ekoya ba Nino yo awate weza niveau na yo te po awate ka mon espace bien espace ya 30 secondes ou bien 1 minute kuto eza belé parce que na minute oyebi bato combien mindele combien oyo to croiser bazoluka ndenge akosomba billet eza te baluka ndenge akosomba billet eza te nino aza comparable kuna bakabola rido te okabola rido ndeni na stade ezalaka boye ouvert ezalaka polele mobimba Ken Piana Makizebe toso wana mon sujet tout le monde a tout ça appelé par rapport à la guerre entre l'ancien et Wenge na ba membre ya Wenge on a eu Ken Piana. Bon ngako nanga na senga bande bona na Wenge na mona ka ba guerre ezoleka Odile Manzaka za moi si selon ndenge na bezona kinde bona biso Odile Manzaka au côté déjà na monde ya presse biso na biso to ko swa na rateto bomanaka ufingi bosali boy neti nga lobaka ngona na saka na biodil soko toucher nga na toucher fo hepatitis mais na ndenge pena ndenge na sambela kana baite na kokikwe kokotsa fo hepatitis na ba makambo na biso ba YouTube taza mosali ya Nzambe na sengi na nga frère Patrice vraiment a dosé na lobaki na kanda parce que ndeko na biso dil alobaki ko toucher frère na nga yango na lobaki bon mais frère Patrice aza mosali ya Nzambe na senga bandeko na ngai bolonga ba ok misanga idée dans une seule idée dans le but côté frère Patrice qui est adosé la logique ma comme vous qui frère Patrice c'est un problème yonde mutukuta parce que frère nanga erodila annonçaki que ken to publier ndeko na yo aza problème à mutu ndeko na ngata aza problème na ba Odile Manzaka te non la bio lobi adosé c'est comme ça non na yango na lobi boy ngai pendenge na za boy frère na ngata aza na problème moko te na makambo na biso ba misala oyo da bandeko na ngai ya Wenge o bolonga ba Wenge o moni frère na jibe o ba o frère na Fally o bazobeta lelo ba salle o ba signer ba salle bino mususu o boya ko se distraire ba émission ko finga wera na TV na bogis o lokota no ba studio o bimisa banzembo na yo o se distraire
oswanaka na Odile Manzaka. Odile Manzaka azani mwana mwasi. Ye azangaka communicateur. Giango bosala sala na wera. Senye bokota ba studio, bosala makambo fali na fere ba osala. Bosala makambo fali na fere ba osala. Ndeko nanga Odile Manzaka nga moko boy soki na fandi namona akoswana na basi ezalaka bien tazoluka vi na ye alobelaka vie na ye de la forêt très bien bandeko oyo Odile aswana na bango baya bato bautauta bamaison moko Odile aza ndeko na biso ya presse biso bato ya presse tokobomana te ndenge Odile azoluka vi ndenge biso mpe tozoluka bavi na biso na ndenge na biso nga na osenga bamusicien nyonso bokota bastudio bosala makambo na bino bosala basoin bien lobi toyebi te kokotante mpe chance bobimisi eloko boye baeproche ndenge mirage mpe aprocha olie ya kobulaka lobi tofinga wera ndeni lobi tosasa wera ndeni me bootikelaka afere na fali place tandis que place eza monene na miziki congolaise oyo ezosenga bato ifo kobunda esenga bato ifo kobunda tomoni Soleil wanga malgré musique yango ake komonte okese na kimokolo bongo tikana yo papa malgré ake kobeka koforce komonte okese na kimokolo bongo mais ça va Kinshasa na les millionnaires kosala makambo neti obamona ko mutamaele mais question uti otuna ngo olobi abeta basala minene na Kinshasa bato mosusu baloba ozie botalatala tomona ke journaliste mais obi ke mboka na biso sala eza na otete premièrement on a vu ça les arana na Kinshasa espace minene quelqu'un s'il vous plaît chez Temba eza place minene o ba artiste nyonso ko bana ko folo mide jibe piana waze ko bango nyonso babeta kuna na Soleil wanga oyo azalaki artiste azalaki na orchestre na Congo na RDC et puis Amati Poto azui tanaye ba mise balongwaki orchestre ezongi et puis ye mutawumela ki mais asali po de presse au nyonso on a neki un concert mon ba concert kuna na les millionnaires et si ka peka ba kofolo midi ba betaka mabe za biso na bien je suis journaliste ezabe mabete kozwa il est félicité ezabe mabete kozwa ba master quartier boya botondisa mais bo payer ta boss consommer ta bien ezabe mabete ngana yo to a conscience Soleil soki abeta c'était mpe na batie rigueur ya droit d'entrée Soleil abetela bakiti lelo na ba orchestre oyo ko yebi wana autoproduction pe ezalaka oyebi mutakoti batali bakomi na papier oyebi papa eza na ba orchestre bo a félicité eza ba orchestre msu oyo papa mai pa na yo ba mise saka ka fali fere lelo ba vérité batana de tomona abeta concert batu bayaka player bo afuta mbongo zo santé ba VIP batu baso ba sapana pourquoi est-ce que pas regarde si lelo abeta concert na Kinshasa nde mona éviter ke batu mbongo baye Yasi, oh papa la ndito ba beta concert munene showbiz pourquoi le belongo yo mo posa la wana producteur Emmanuel Mambo mon très cher frère et ami d'enfance les États-Unis na PC Mambo yo zala na production ya Fabou Gaz na showbiz ezalaka 2000 combien s'il vous plaît ezalaka 2000 combien c'est na bina c'est ça na 2000 combien et dis moi renyaka tilelo la Fabou Gaz et dingo bongo yo kasini ozobosa na histoire ou bien le dit moi-ti les lois organiser sauter bato msupe bakatier pe asikabaeti yana ebiso bakatier asikabae oh kala to yeba ki basankara de kunta ba papi le prince papi Roger lelo Odile Manzaka dundi bango Odile cho na yowana lelo koma po ba attaquer mutawenge muzika maison mère baba nana ko attaquer Odile Manzaka po ayela courage ki mwana mwasi nzunzo leke bele abotoli ba yaya kutaki place lelo soko nyonso wana maison mais il faut ça na Odile Manzaka ala tinzuzu na ya botoli place papa musala nyonso tosala keza course au pouvoir héritier kutaka ba Fabou Gaz bana ba succès à danger ba sala ba orchestre fanda et ba sala orchestre misu makasi ndokite ale Fabou Gaz ngumba ma che mupanzi héritier je kiti ya Fabou Gaz place za ko fanda tout ça la logique comme papa parce que ça se comprendre bien pas problème dans les années Fabou Gaz a un succès Kofi a un succès tel un succès to féliciter Kabose o a repotana ko beta musique na ye to bois qu'il est ba fleur a to fait ta musique yango na mbokane Kabose
tika ve na Kabosa pe mako tika eka nenga tsasisa si ba fiable internet ndumba munene ya ba fiable internet net olingina panza Kabosa onga afandi na kimia yozela ngakomba bande kana na betanyo lesko ba kombo ya ba fiable internet nyosa bimina bango. Est-ce que ça n'a pas permettre non so ba sur le plan comment net ero ba Kabosa ana succès les gens na répondre yo mabe et de bien te ngala na pota na ba finyo sa internet o pa begazi msu a beta bana banzela ba matadi Kabosa quelque te o so to kana ndenge ya yo zo sanga ki azana succès na musique ezana tingana répondre mabe les années tout se comprend na lobi bo quel piano fali poupa na succès en ba gloire to beta masola fali to beta Kabosa yo kana baza ba artiste musicien bango nyonso lelo par exemple mutu lokola Savané de Picho azala ki na succès azala ki na succès wapi azala na succès place acho funda ngana ba paquet kuna ba major mo bazali ko luka ngana Congo kuna ba funda ko palo iba kimbo non c'est ko critique malobi non na critique na nenga mabete aza moto ba présentaka na Zenith kuna oliabi na dance na ma simba bona c'est musique yango biso to ko sala ko mateke musique ya boeza la kate bozo simba ba place bana mikela hotela aleo kempia na bilobela ale e comment que ma ya ba plainte ba bureau de ba banda ko lukanga par-ci par-là émission comme na suka c'est on angel muswahili makizembe na PC bambote émission comme na suka émission comme na suka ndeni quelque émission comme na suka parce que ngaza problème te ça va pas to conclure que to na problème na ngezalaki même dans quatre familles puissance ces agandés mon côté to c'est problème ba ko ça fort mais bazale le makambo simba te est-ce que to ko ça na émission de simba te comme ça succès le Gibson il perd ça la succès ya makasi na mboko Gibson ko ça la succès pas ko ça fait moi ba concert ba ko beta tout le monde ko beta ba Londres na ba Moshili pasa na ba Sam Chitu. Est-ce que pour les gens savent fait sur les choses on a mis même c'est pour faire la musique quel peu tout dit so on na mabe Julien est-ce que yebi sama singo na ba kombo nyonso betana nani asala ba album elenyane ti ya Mutalika ba kombo nyonso sur le plan professionnel to féliciter baron parce que Mutalika Afrique 37 pays Afrique na orchestre yebi sama na ba kombo na nyonso beta tengela na 2 pays o 5 pays o batambo na orchestre to se comprendre problème na ngezali succès zelo mususu ni ba effort ya ko sala beti Jordan Kusa auto obimisa pe ni mabele ya nkolo azokita tina ba Benin ba Guinée Conakry kuna na biso Jordan ya koma na ye boxer ya koma na yo critiquer ye comme place okuta na to kobunda non bino siko ba ministère bolingi ba critiquer bino te tika na yo Jordan mandefu na ye communauté ya mwana Mobutu wana Saddam Hussein na ndenge komi ebele wana afanda te totala kata mandefu na ko musique ezoyoka na te neni siko bongo neni ba silikelo te siko neni siko ça va depuis chantino ba bureau de témoins sur mandefu ya Jordan Kusa et ça nini na biso omoni ndenge za bo soki na lobby na ngai na ba Jordan e koma o tambolaka na Paris bien Congo mapesi prophète Emmanuel Dodi bambote belé Congo na biso batu balingi ata vérité ngana ko expliquer ki c'est Léo to monaki abimisi kombe na biki parmi ba générique nyonso betaki na année 2022 soki 22 wana kombe eza générique mo boye ti lelo na lela yango fort na générique ya bena so papa chéri Sebuka eza ba générique opinanga na monaki esimbaki kilo ba générique ya Congo c'est le kutu tokoki ko ndima ye quand même na terrain ya bato ba renye tokoki ko pesa ba musicien ba chance te et comment c'est le loko na bien na critiquer yango te mais c'est ton courage monde to chaba ni ba inosibi mutu wa yembi bampia kanzemba kitoko otuni Kongo inosibi te yo za mutema mabe ozokona osala mo intérêt
ozwi bakombe ya bamaska na baartiste bosololaka bien lozola musabango me bongo inosibi mpo anotengi omoni succès eza eloko mosusu moto oyo azosala inosibi na bitesa kozala yokana teke yo tongaka ye seke eza makambo ya solo nanalakila nani journaliste oyo batie na page mpo nankina motu batikana otiena nakitonoswana motu okomi mpe natie pa mpe na tusama nde fois oyo azanekisada nani ngongoni olobaki kunani Jordan ye otangi inos te oza sirangi eza te yoka inos bi aza artiste na biso oyo aosala misala aosala baexploit to se comprendre biso mibe problème nango ezali boye bainonsi bi basali déjà misala basali bafali basali misala ezomona miso ya bato mais soki par exemple Soleil Wanga oyo alalaki akiti Kinshasa amonte orchestre to bazongisi orchestre topesa ye coup de pouce place nga naza abimisi album album wana azakaka na kati Moni babeta yango mwana kota bebe kala nani problème nange ezali ke yo nde moto oyolingo misama ebe mpo wani nao Soleil mpe kolela mpe kolela miziki omoni miziki ya lelo depuis Marie Misambo akufa miziki ya kolelalela ane esila miziki tala Soleil fa changer vision ya koyemba eloko esala yango wana epuis eloko esala ye mai yango wana ochange yango ndeni debisanga aza mpe na vocal moko ayemba epa kofisaki apambetelemba te wana yetu wana deobolo wana deobolo ye saka pambetelemaka te botikanga na ngongi aswaka jamais ebemi kasi yango na komosi okangi yango na motu eza lokwa Julien Botalatala en réalité en clair Botalatala c'est dit asala mosala makambo nyonso mais nalimwaki na bato baotala biso mais à travers koya kosala na Ken Piana esali nini elamusi Botalatala énergie wana yoka to se comprendre kaka ntango nalalaki wana azomonana te mais du fait que Botalatala azongi na scène Botalatala ekomi na bato natalaka yo nazaotala depuis Kinshasa nazaotala okenda wapi mais ndenge misotala lelo yaka ndenge moko mpe ndenge Soleil Wanga azali awa nande so ozokopana yango mpe mona Soleil Wanga nde toza nde totanga bamontana kamenga ozokopana nde totanga bato tu oyo ke baza toujours kopela